Nazaline Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzombe tata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois d'abonner na biso ya Océan du Congo pambate vraiment bozali ko s'abonner massivement. Merci ndenge boza ko liker l'émission ko partager pe ba commentaire na bilo ba suggestion ezali vraiment ko laksa étoile Nabilo Elongo, merci. Encore une fois, Nabino tout partout oyo bozali. Bande ko balandi lelo penza to ali invité pambate to lingito analyser ensemble maemanso bazali ko la République démocratique du Congo pe ma oyo bazali ko komela ba congolais. Bande ko balandi to koloba likambo ya le 28 oyo ba mona Rwanda ba oser ko porter plainte na CCDP to ko kundola awa tina nini bazali bongo ko intimider biso pe na nzela ya Félix Chilombo oyo azali kopesa passage na bato nyonso po ete baya koboma ba congolais tokolobela le 6 avril wape pai bato nyonso babetaki mbela ezali mokolo nini et pourquoi mbela wana betamaki tokoloba yango pe tokosolola mayematali ba chrétien mwandabo tokokotisa pe tokoloba pourquoi gouvernement ezali kobima te nini esengeli ba kongomani basala pamba te ba politique pe ba molongo mobimba ba moni incapacité ya Félix yango tokolobela peza lelo na invité la biso oyo na ko présenter ye mais na kolinga mingi pe yepe ako se présenter pamba te tango kaka na koloba ete pasteur ya la muka oyo komomi babela kae na banzi bino so boyebi. En tout cas matondo ingeta la bala volozi. Merci encore une fois la bala maman Marie na biso bana ya Jésus Christ. En tout cas tous allons toujours ensemble na Océan du Congo na chaîne bino moko ya Libération pe na monobeli yango Océan de la presse congolaise lelo toko kundola bo kundoli ya ba secret oyo ekobima awa lolenge kani ba quitter Kimbangu après liwalae mama na likambo de tokosola yango mbote mona mboka mbote ma chère journaliste vraiment papa ngala boto sinyoso ona tosaka openza la limemia na kolinga ete ba téléspectateur bazota la biso ya solo basiba ki pasteur la moka ba ebete papa ya loba ko ngangaka mosali na nzambe oya telema na nzela ya solo ya koloba bobele bosembo omika ko se présenter liboso la bango e kozala pe malamu mingi. Nazali ndeko na bino peuple congolais nazali mopayate na botami na papa congolais mama congolais na ngumba Équateur na territoire ya Bumba komona ngai Matiti Munga Mobilia José Paul na kombo bino bolinga kaya ba Kristo ba yela biso to ba colonialiste ba yela biso nazalaka tango nyonso na posa kuyebisa bino makambo ya mbilinga oyo ezali koleka na mboka ezali mboka na biso égyptien azali kobundela mboka na Égypto vraiment israélien azobundela mboka na Israël chinois azali ko céder te na ba intimidation ya ba anglais ou bien ba américain français ndenge moko tango ba Allemagne ba agresser bango à 2 reprises général de Gaulle a telemaki na peuple nyonso ba récupérer ki bosomi ya mboka na biso yo ndengo zoyo kanga ko kanisa te ke bosomi ya mboka na yo ezali japonais nde ya kotelema ghanéen ya kotelema te sénégalais ya kotelema te yo moto zolanda ngai nde kotelema na ngai nazali ko seton pona yebi ete mokili salema na liloba et puis banda mokili salema nzambe atia basali ya nzambe comme les observateurs permanents. Ils sont des arbitres, ils sont des inspecteurs. Moto mokote azana makoki ya ko intimider un serviteur de Dieu kaloba makambo mboka te ou bien kota makambo politique te. Moto oya bi politique ko le kanzambe azalité. Amen. Et puis tango peuple ya nzambe bazali konyokwa même soko landi na révolution ya américain. Tango ba moni ba européen bazali konyonga bango ebele George Washington a telemaki, un homme de la Bible. Ezala po moto moindo azwa bosomi na mboka Amerika mondele moko kombone Abraham Lincoln a telemaki a accordaki bango lipanda Luther King a telemaki pona ko réclamer égalité ya race noire pe race blanche lelo yo ozali ko kanisa ke politique ezali nde moi groupe moko ya lisanga ya bato boye moi soki moi tuku mitano to bato mibale
bazali na songe ya mboka bango nde bazana makoki ya kolobela mboka non nde bitumbo tozana ngo ya ko renverser pyramide ya Satan, pyramide du diable, c'est-à-dire une minorité à la sommité en train d'imposer la misère à plus de 70 millions de Congolais. Nde bitumbo tozana yango toko tikela bango takate toko dénoncer mabe ti tango toko mona ke ngonga ekoki ya kobengana bango toko bengana bango balinga te toko bengana bango. Le peuple gagne toujours. Nde combat tozana yango yango wana. Merci Bandeko Balandi na bandi bolandi penza pasteur na biso ya la mokala bokebi alobi ete etumba oyo ezali japonais te ndako bundela biso ezali chinois te ele bobele yo kongomani kasi mona Kongo tango ko yoka kaboye osala kaboni tango yo la mokaka na mbetu na yo po bima okele ko sukola nzoto okele ko sala makamiso olobaka nini pone kolo ayo devoir partout bozali bomekala ko yebsanga okanisaka nini papa na ngai mwa motuna yeye pambate namoni ete bakambi biso bakonzi na loba ye kolo Congo na oto kuti lokola Mobutu tomoni Kabila le père biso tomoni moibio mususu ya asase oyo peto yo kozwa asase mususu tomoni bango nyoso wana bakokendaka kaka nkamba bango nyoso wana bakokendaka kaka nkamba bolingo nini bazalaka na yango na bato ya nkamba to pe bakimbangiste oyo bino ba pasteur chrétien bo zalaka lango peut-être bekana ko soso le sabiso mwa mokele skawa bazali ba imitateur na vie ya Mobutu avant akoma chef de l'état azalaki commandant région commandant 3e région na Kananga naino akomi kumu ya mboka te azali naino secrétaire particulier à Lumumba simango ayeko koma secrétaire d'état simango ayeko koma commandant ya 3e région na Kananga azwaka libaku ya kokutana na Diangenda oyo azwaka kiti sima ya liwa sima ya Kondo patriarche papa na biso azalaki nationaliste makasi po toyebi na kombo ya Fumu Kimbangu ye moto azwaki kiti sima na ye ayebisaki Mobutu prophétie nazali komona yo okokamba ekolo Congo pe yiki kimobulu bitumba oyo ezali ya nyamu yo kosembola ngo ekokoma na molongo pe sima bambula prophétie wana ekokisamaki yango Kondo maréchal Mobutu atikalaki na considération ya église kimbangiste na bomoi na ye mobimba akokaki kotia manza ata lokola azalaki dictateur akokaki kotia manzaka na ye na église kimbangiste te po ayebaki ete moto wana azwaki liso wape ya komona ngai kenda kokamba Congo na ngai nazalaki na influence na kati ya gouvernement te yango wana bomoni boyo bayesima ezala Joseph Kabila azali kokima manguna kotambola makungulu po bango soki balobeli likambo ke okoumela 50 akofanda 50 soki Félix omoni kimi azokima kambangu kuna po na idée wana ke soki bango bayebisi ke sala tina na 2100 akosala o ba religion o bazana yango yangwana yango na yebi tango nyonso na yebisaka bango ce sont des ingénieurs en science-fiction bazali kokanisaka komanyolaka makambo oyo ezali te bazali kotambwisa mboka bazali na sens ya responsabilité te batindikaka nzambe te aprofetize mpo na yo soki nzambe azali na likambo ya koyebisa yo eza na moto te ya kotindika ye loba mpo na Serge lobela mpo na Angwalima loba mpo na katakata te nzambe ye moko na bosomi na ye akofungola monoko na ye ya koyebisa yo ekekuleke okokamba mboka mais keba tango okamba mboka sala bwe ezali dans l'indépendance ya volonté ya nzambe ye moko ezali te tango bino ozokenda kuna ozosopa makila ozopoma bato ozopie mboka ozali komela makila ya bakongolais oyo impo barekoltaka wana c'est ça le sang du peuple congolais c'est ça l'énergie des contribuables congolais après qu'ils ont soutiré de leur sang makila na bango basangisi ekei na Banque centrale po elukela bakongolais misala elukela bakongolais
botangi ya malamu to ba classe ya malamu bo pito ba conditions de vie na bango le bien-être et bonga bango bazozwa motoki wana to makila ya peuple congolais bazali ko transférer yango ekei Qatar ekei na Panama pepe ekei na Cisjordanie ekei na Yemen ekei na Arabie Saoudite ekei na Chine ekei na Russie et palanga ina mokili bazali ko maintenir Congo lokola carrière ya exploitation ya mine puisque soko koma na carrière ya exploitation ya mine ya ba minerais et sika bazotimola diamant coltan or batungaka na esika wana te bazwaka bobele bomengo bakei kotonga na basite oyo ezala na kimia. Et c'est comme ça que les autorités toba konzi ya mboka Congo bazali kozwa Congo lokola carrière gisement minier oyo esengeli na bango kaka kozwa bomengo ya mboka bakende kotika na ba banque ya Suisse ya Panama Paper na Qatar ya kotika na Dubai ko panza yango na mboka mobimba sauf pour investir na mboka oyo bomengo wana ezali. Alors pour aller plus loin pona fungola yo mémoire omona ete mboka ezali ko kambama na ba yanke na ba escroc na ba gangster. C'est le gangsterisme qui est en train de prendre le pays en otage. C'est que j'ai toujours taxé de la pyramide du diable. Kobanda na citoyen ya liboso ya Congo mwasi na bana batangaka na poto bazwaka soin na poto bakotaka zando na poto mbongo wana utaka na Belgique oyo bazotangela na poto oyo bazokota na hôpital na poto utaka na Belgique te et utaka bazo considérer comme carrière. Gentini na bana baza na France bazotanga na poto baza kolanda soin na poto besoin na bango nyonso ya vie ezali na poto awa Gentini Ngobila azosala mosala nini na carrière aza na carrière oyo bengami Congo azali kozwa bomengo ya Congo chaque jour esengeli atinda kuna ezala moto aza ministre 2G général oyo azali na fonction ya malonga akozwa libota na ye atina États-Unis d'Amérique. Or les études aux États-Unis d'Amérique soki ezali na université oyo ya nyamu frais académiques ezali $18,000 $20,000 ba université à malamu les États-Unis d'Amérique $18,000 ba université à malamu ebandi na ba 20 ti na $30,000 yo za na bana mibale bana misato zombi bazotanga na États-Unis d'Amérique ozomona mbongo boni moto azali kofuta pour foutre la moine na ye classe mbula moko na université na États-Unis d'Amérique sans compter les dépenses subsidiaires oyo kobika ya moto santé kolia na ye location wana totangi te kaka frais académique pona mbula moko mais bato wana nyonso za la DG oza la ministre oza la sénateur oza la président de la République ye moko na gouverneur na bango nyonso mabota na bango bazali ya wate kenda ko mituna motuna koma na mboka par exemple na zwika ka mboka par hasard tozwi mboka par exemple ya Ghana kende ko sala recherche soki président ya Ghana na bana na ye bafandi na Maroc bazotanga kuna bazozwa soin kuna bomengo ya Maroc nyonso ezali ko kenda kuna nini ya Ghana nyonso ezokenda kuna. Pour votre information na kopesa exemple o eza clair Hollande président français autaka ko silisa mandat na ye auti kozala élu président de la République azwi moninga na ye Kaisak bolanda mabino bato botanga kamaka boyebi kombo wana nazotanga Kaisak atie ministre ya budget azalaka médecin tango moninga na comme président de la République il a nommé Kaisak ministre ya budget et le cas qui basanzate avant et comme ça 6 mois avant et comme ça 5 mois ba journaliste puisque les journalistes sont des vaillantes personnes oyo bazali ko sala bolukiluki pona ko zwa lokuta nyonso babimisa pole nyonso ebima pole baye ko découvrir que ministre ya budget Kaisak azana compte na ye ya mbongo na Suisse et salaki bruit tapage salemaki makasi Hollande ye moko le premier citoyen ya France ayebisi moninga na Kaisak alobi avant que ça soit pur makambo ke na ba justice banini poser démission
France akoki kolinga te mbongo na ye yozwaka okende kotiaka na ba compte ozo rendre Suisse plus forte, ozo rendre Angleterre plus forte, ba nation mosusu ya ba paese okoma mangasi yozo ba mbongo ozo mema. Mais c'est ce que fait le premier citoyen de la RDC. C'est ce que fait Ngobila, c'est ce que fait le DG, c'est ce que fait le gouverneur de la banque. Batonion Soza, la générale Ozana Poichu, à Kitoko, Ozali, commandant brigade de la région, ni tout ça. Bango Nyonso, Bakenda Kozwaka soin, na Suisse, na Afrique du Sud, où Ezali, première puissance africaine, na Poto, pour dire quoi? Ils veulent maintenir la RDC na position et carrière. Une jungle incontrôlée. Ok, Mosika, au moment de désordre de Salema na est, et na nord, est, sud, Yamboka, désordre des alliés. Désordre des alliés au Salema Ndengini. Balingi ba maintenir Congo, ba komisango, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Wana tukokoma mwana mboka na tika kinani ochingola pamba te ifalaki batu baye ba boni ba kambiyonso bakendaka mingi penza na église kimbangiste ochingoli biso bandeko la banze bolandi na bokebi na tika kiye po bakata ka moto pe mate to kozanga mwa likamuso ya kitoko abimisi makambo ya carrière bino moko bolandi yango pe toko ulanki monesika wana pamba te e ali bobele carrière po to kotala awa l'hôpital à Malongé awa était le Malongé awa eloko moko te pe bakambi iso uta kalakala bakabobele kuna atako oyo lelo atelemeli biso lokola Mongolie yepe alaki bobele kuna na mikila bapaya na mboka ya Belgique boyebi mosani ni ya malonga oyo asalaki po ya kozongisa eloko kama mboka mona mboka boni mayeyo simbi ya este tokende kana yango mokonzi ya ba député molimo na nzambe ngala bengaka yango ekoteli ye pamba te atako muyembe molimo mwa nzambe pe mokotelaki ye pona ko avertir bato kasi bato bayoka kele liso malamu te tango na ko chingola babina accomplice pamba te abele ye koloba ete baponi biso Congo poete bameka ba vaccin ba bango na biso. Mais bato balobaki mabenga bite boyo kalito yiwana alinde ko annoncer na bino ete boye ba ete to alimboka oyo baponi po ete ba vaccin ya corona ba beta bino bokufa. Mais na simango ba bise bongola maloba satana yeko bongola bato bayoka ki malamu te et voilà mboka oyo ko bunde tumba ya vaccin makasi biso to ko telemela kuna pe ba ko yala ba politique biso to ko telemela ko France a confiné les sous na base ko utela ba onkamba ba ko ya ko confiner sikoyo mokonzi ya ba député a lobby ke bino ba député ya est bobima na mapinga mabomi bato siko este wana soki tozu ba Butembo ba Beni ba Manono ba kuna tout et comme be centre ya ba Rwandais soka la muki la tongo nkande komi abeti masasi na ba Congolais mbale to abomba ba bendi basala ba force commune tango biso soto yoka tango bino pe babundele ye kolo Congo ba tei pe lo banzambe tango bokoyoka nini bosala ka eske nzamba pesi bilo mo Congo tope bino moko boko kokate boko kosela nzai makambo nini penza yo koleka ya makasi poete le kamboyo esila makila etangi te mindele ba mo balobi na Congo to ko koloba so génocide te to lukela ko mosusu po motango ba fixa ka génocide esi eleki malobo mboka yo mona mboka maloba ya Mboso président ya assemblée makambo alobi ko désigner ko doiter baoyo bazali na assemblée to ba député ki bango bazali ba responsable ngai en personne nazali tout à fait d'accord na ye atambala moko te pona nini Mboso azali ko flouer débat po azali mutu auti na FCC azali mutu auti na PPRD azali ko flouer débat azali ko voiler réalité mo ya kipeni koko sabato te na se ya moi tango moi ezali ko beta na Kinshasa na minute oyo na 32 degrés lipata ya molili ezali te yo zobandi kokosa bato koluka kotia bato na kati ya ba confusion po bato babanda kobeta na bibotu bango na bango non ngai nazali na mboka oyo na kei na Amerique te
massacre ezali ko salema na est ya mboka ezali nini okoyoka kuna ADF nalu okoyoka Codeco okoyoka oyo bauti wapi ezali remplacement relève ya M23 nde ekomi Codeco ekomi ADF nalu ba fraction rebelle nyonso zoyoka ezali ko détourner na est ezo massacrer bato sa pitié ezali deuxième forme ya M23 mboso azali awa azali moto mokolo est-ce que abosani yango soko lingo yeba moto oyo azali ko silisa bato na est kuna ezo bato bazo sila ko kufa pona nini chercher à découvrir qui a commandité la mort ou l'assassinat ya Mamadou Ndala. Qui a commandité pour que le général Baouma ne soit pas en vie? Ce sont les deux individus, les deux personnes qui s'étaient décidément engagés pour en mettre fin la barbarie, le désordre, le génocide qui est en train d'être mené dans l'est de notre pays. Si Nambo Kanabiso Tobosani que le commandant suprême oya koki ko pesa ordre na ba pour ma général ou ba pour ma colonel et vous la capitaine, le commandant suprême c'est le président de la République. M23 ezalaki mouvement o ezalaki bien commandité na chef wazali na Kinshasa na Rwanda de Kagame, ce sont eux qui maintiennent les gens. Ils maintiennent les gens dans une position de massacre. Si quoi pour moi ni bien ou kolingo lobake est-ce que ça solo ou bien lokuta ezaya solo te taganda po kanga makenda ki wapi Laurent Kunda aza wapi le meneur ya génocide ya massacre nyonso il trouve les refuges où bon vous allez m'apprendre que taganda tango bandi asali ba massacre nae akendeki na Gabon Laurent Kunda tango asali ba massacre nae vous allez m'assimiler ici que akendeki na Sénégal. Mais il est retourné au pays commanditaire des massacres qui sont en train de se perpétrer dans l'est du pays. Na Rwanda. Comment yo lingi yo mboso oto yebi wa koza moto ya bandu dupo yebi bien que M23 ko sila na yango Mamadou Ndala akufi. Ko sila na yango général Baouma akufi. Yo ebanda ko embrouiller débat, o banda ko troubler, o banda ko zwa makamwana, o banda ko latsa ngo ba député. Les députés peuvent trouver des capitaux. Abuki lokuta na lolengene. Est-ce que Mboso ezali façon te ki akolobake ba député o pe baza ba complice. Azali ko luka likemba ya mokuse po akata kasa na yango. Pona nini te ozali ko kata kasa ya likemba molai ozoluka kaka likemba wala to tiape soki makambale ko salama po Kabila po Kabila ali pété yepe mozake mokonza M23 sa longwa c'est que tout le ba Félix nde ali na kati siko ya makambale Félix je toujours dit à mes frères à mes compatriotes un pouvoir par procuration ne peut répondre aux attentes du peuple. Félix na Kabila bazali na système Félix Simbi vola azome mamutuka Kabila ndi azoti à vitesse azolongo la vitesse azoyebisa sala virage na gauche sala virage na droite c'est ce qui se fait. Il faut être en dehors de cette nation tant moto azoka pouvoir et là ba liboso sala kani ezalaka réforme soki yo zalaki commandant région na place Songolo akoyebisa yo kenda na Kikwit. Mais ce que ça qui me sert à la place, les fatigues de la qui quitte. N'armée éternité à poste des alaka. C'est quoi ça la bateau? Bah où Melika la poste wana? Banda a eu pouvoir mise avant article la place oyo ezali formaliste stratégique mise en place oyo Kabila salaki etikala kozala changer atambala moko. Mais mon amboka balongoli ba soda ya Kabila ba changer ba tche ba généraux mususu atindi ba misuna est nyoso wana kaka yaki malamu te ba hike alobi pa linga sala métissage ya ba Rwandais na ba Congolais pour armée za kamia malamu po yazali mokonzi ya Afrika total na gouvernement né en 2019 ndinga motaki yango. Qui détient la défense? Qui détient le bac central? Finance portefeuille ezaba ministère ya décision yo pouvoir na yo ici o régner na ngonga na yo OK siko ngai na yei il faut li benga l'état ezana maboko na yo moto régner OK il faut manduki to force
likofi ya mboka to défense il faut ezala na maboko ya moto ya sia sili mandana finance bilanga ya l'état tiko bandana mokonzi ya ba compagnie nyonso ya l'état babengi mokonzi ya FEC moto ya FCC ezala ba DG nyonso oyo matata anomaka tango azali na no premier ministre ti lelo oyo bazali na place comme preuve kende kotala na DGRAD nani na DGDA na OFIDA Deogracia Serugwiza akufa kala ça fait plus d'une année mais Kabila Félix Azali na makokite ya konomé DG mosusu etikalaka ebemba Rugwiza ebemba Rugwiza na intérimaire oyo Kabila tiaka kino lelo mutu wana nde azali kokamba OFIDA maintenant yo komatisa budget ya mboka ozokende kotalaka ba aéroport net ya Kasai ya Chine ezali premier aéroport à monde OK na Qatar OK na Russie OK na France OK ozomona biloko ya minene o baninga bazosala okosala ngo pamba te vous voulez endormir le peuple par des conjugaisons par des discours fainéants par des discours fallacieux des discours démagogiques ezali budget ya mboka soki ekomi monene nde kosunga yo sala ba réalisation nyonso wana dès lors ko monike banque centrale ezana na maboko ya FCC finance ezana na maboko ya FCC portefeuille mukonzi ba compagnie nyonso mais yalo bata solanda simbisi ya Kabila po ya yebina mosala nyonso muto aza patron nango eza Yuma kidi Kabila défense mwana mobali ya mboka ezana na maboko ya Kabila mais vous allez me dire que akolonga makambo mais yalo baki partenaire ne ya makasi za Kabila bila bozomona mabendekene ezali c'est ça la haute escroquerie au sommet de l'État. Ils se sont entendus en deux pour escroquer le peuple congolais bayeba ko dribbler biso ko endormir biso et amonde somnifère ya solo siko mona mboka toko kende malembe poete TV ya Lingonga nini penza oyo okoki koloba poete lelo jour pour jour santa ya Kimbangu to belelaki santa ya Kimbangu Mendele bakokoma baindo bakokoma Mendele na conscience mais jusqu'au preuve du contraire lelo soki la banzete et ali bongo batoko sepela na nkamba po ete mokolo bango pe babataki église ya kimbangiste ezalaki mokolo wana moleki biso mama nokozanga kali bakote bakenda ekuna pe tata mokonzi wa ekolo tata mokonzi ya IDPS yaza IDPS mokonzi ya IDPS kolongola ye a Félix Antoine Chilolo diku avandi mais lelo nini siko biso tokosala po ete les 6 moleki mokolo bango batongaki église kimbangiste ekokisi pe siècle lelo Congo babondeli batali moi putulu etikali makala makei to pe ezalaki kaka belobi pe na nsima nango eloko moko ekosalama te po gouvernement pe emonani te. Est-ce que Félix a démissionné? Est-ce que toko bengana Félix? Est-ce que Kabila kolongwa? Est-ce que occupation toko bengana yango? Ba est-ce que langa malobe pa na yo natika na mutuna moko bongo to c'est un prophète azali moto oyo azali na œil de l'aigle. Nzambe akomoni sai makambo oyo koya na 50 ans. Akomoni sai makambo oyo koya dans 1000 ans. Dans 10 000 ans. Et c'était la personne de Simon Kimbangu. Nzambe amoni siye mboka oyo botami, c'est la capitale de la planète Terre. Le Congo okenda classe otanga soko comprendre que le Congo c'est au centre de la mondialisation au continent nos classes té. Mais soki okenda na classe ya solo otanga bateya yo économie, bateya yo diplomatie, bateya yo finance, bateya yo makambo ebele soki oye ko comprendre que Congo ezali le centre de la mondialisation au tikala kokota na classe té. Or l'éternel Dieu a défi ça qui manque l'inette naïe, c'est-à-dire makoki naïe a kumona avenir. Qui mango amoni ke mboka oyo ezali na bomengo oyo russe, chinois, européens en général, aux à l'anglais, aux à la belge, aux à la français, allemand, aux à la norvégien,
aux Zélandais, aux Américains, miso ya mukili mobimbe ezali kotala Congo, qu'on ne vous trompe pas. Même l'Amérique, pour occuper la position de force là où elle est aujourd'hui, il devrait aller à 30 km de Kolwezi. À 30 km de Kolwezi, na puits na gisement ya uranium, azui uranium na source ya Lualaba ya fleuve congolais ya Congo, azui uranium oezali na forte teneur koleka ba uranium nyonso eza na planète. A utilisé un pour détruire le Japon, puisque c'est le Japon qui était le ravitailleur en armes et Hitler. Mais l'uranium, mais l'uranium, il a une forte teneur, na Chikolobo, na Katanga. Solo, Lelo Bill Gates, Azali répété les grands milliardaires. Mbongo wana, Azo Utanango. Na Congo. C'est le coltan de la RDC. Azo a mis solo na ya qui sait pas Kagame. Kagame a soutenu les Américains pour massacrer les Congolais. Si je dis ça, je ne me trompe pas. Oui, oui. Eisenhower, le président américain, qui avait commandité l'assassinat de Lumumba. Je suis un serviteur de Dieu. C'est pour ça que j'ai été alloué par le Seigneur. Amen. Amen. Le Saint ne meurt jamais. Après la mort de Kimbangu, Bazali a dressé verdict pour l'innocenté. On est en train de l'innocenter. Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur. Il y a procès. Alors la justice, la vérité est têtue. Peu importe la longueur du temps, la vérité est têtue. On a pris conscience qu'il faut revenir sur les trousses de ces juristes éthiques qui étaient dans l'erreur. Papa, on va mon amour, le côté lingala pote bande ko na ikela ba kolanda na banzangungu. Eisenhower américain nyo sosi kazali avant na koma na epa ya Kimbangu, américain nyo sosi kazali ayebi ke Eisenhower o azalaki na bombanda makasi na président russe kombo na Khrouchtchev. Amonaki ke soki russe aye ko zwa mabele ya Congo bako koma na position oyo bango bakolonga ko atteindre bango mbala moko te aye ko instruire Belgique bobo mamutwana. C'est comme ça que le monde est mort. Maintenant Laurent est mort par qui? Commandité par Bill Clinton. Bandeko ya Lumumba boyo kaka. Laurent est mort par qui? Commandité par Bill Clinton. Obama a eu pouvoir alinga résoudre le problème ya Congo. Atindi Mwasi ya Bill Clinton à combien de fois? Hillary Clinton, secrétaire d'État américain, Hillary Clinton a fait des va-et-vient ici. Il ne pouvait rien s'imprégner du dossier de Congo. Azo kende pas ya gendarme na bango oyo ba installé na pays des Grands Lacs pour troubler les Grands Lacs, en particulier la RDC. Et comme mboka mabele ezanga bateau, pour na bateau bazanga mabele. C'est ça, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est ce qu'on est en train de faire comme massacre. Bazali ko obligé ba villageois le quoi bolingi ko bimate to ko dépicer bino to ko kata bino to kata bino quand bo mona bokimi biso ba to zani mabele to zui mabele. Kagame wa lokuta. Bazali ko sala bongo transformer l'est de la RDC une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et Bill Clinton qui avait commandité la mort de Laurent Désiré Kabila. Moi si na ya mbala mbala. Moi si na ya mbala mbala. Est-ce qu'il y a pas ça qui solution? Jusqu'au point que Tiba 3 voyages, 4 voyages, Obama a tout naé. Mais le dossier de la RDC, rien ne change là-bas. Moi aussi j'ai des ambitions politiques. Ce n'est pas seulement ce qui me préoccupe. En bon. Mais c'est toi, Yozo Bima aujourd'hui bulletin de service. Ok, fait des routes aux Kenda pour résoudre les problèmes des Grands Lacs, en particulier dans la RDC. Si vous avez Azuyawa, Akati Sikuna, Akuti Kolio, Kabila, Akati Sikuna, Akomna Kigali, Anduki, Akei. Na campagne ya présidence na yena Trump alobaki polele. Bo s'occuper na maman te bazali ndokimunene mosane ko iba misolo na mbali na epona ko s'enrichir po bazalaki pauvre bazolinga ko s'enrichir, il ne fait rien makambo diplomatie à monde azana katite bo meka ko pona ete. Maintenant aujourd'hui Bill Clinton qui avait imposé l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, il va imposer dans le Grand Lac
un Kagame qui est au centre des commanditations, des massacres, au-delà des génocides, qui puissent être déclarés au monde. Et ça va continuer. Comme preuve que c'est la puissance américaine qui est derrière. Aux hommes, on a le grand silence de la part de l'Amérique. Or, le Congo, c'est un pays membre de l'Organisation des Nations Unies. Tous les membres. Ndenge nini mobulu eza na Venezuela, au moins ni Russie na Amérique, ba komi ko wela kuna po solution zo. Mobulu eza na Birmanie, au moins ni Russie, Chine na Amérique, ba koti kuna mutu na mutonga mpona kimezwa. Mais awa. Na Syrie ndenge moko, na Irak ndenge moko, mais awa depuis toujours. Mobulu na mobulu. Vous allez vous retrouver même à un ambassadeur d'une puissance européenne. Azoti kabiro na yawa, azokendeka kulanda ba minere kuna po akende copier. Et il trouve ce caporal du Rwanda, il faut se saisir de lui et puis comme oh Félix comme il est Azali na souffleté, il est en train de trimballer, azotambola ah ke kolanga matanga na Tanzanie boy, azongi boy. Mais bande ko na yo bazo sila, qu'est-ce que toi tu fais? Tu dis quoi? Bango batu banomaki azala shwate siko Lumumba nani Fumu Kimbangu basali siko nini po asakufaki olobaki moi eloko moko wano chimboli mekomi na katika. Le problème c'est quoi? La vérité est têtue. Ngai nazali moteya liloba nzambe. Na teya kabato que la mort n'arrête pas la vie d'une personne. Il y a la vie même après la mort. Si vous pouvez lire même dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18 jusqu'à 21. La Bible est au monde ça. Jésus est mort selon la chair. Mais en esprit, il est descendu. Jugez les esprits qui ne s'étaient pas repentis. Tango, Nzambe azalaki kotinda basali na ye. Soko tangi na Matthieu chapitre 27, 45 tina 50. Okomona Yesu akufi. Alandi milimo bazalaki kuna. Bawe bazalaki kobanga Nzambe abimi na bango. Batamboli susu na Jérusalem. Amati na miso baye kolina ye. Bawe nyonso basekwaki na bazalaki voilé. Ye moko amonana kindinga azomata. Porte éternelle, ouvrez vos linteaux que le roi de gloire passe. Amemi bango akeko tika bango na pays de lumière et du jour éternel. Base la système ya mokili sila po balata isusu nzoto ya mosuni baya kofanda na mabele ko ebongwami la nouvelle Jérusalem. Alors tango le grand patriarche Simon Kimbangu, le visionnaire du Congo, oyo alobaki liboso ava Lumumba alobaki l'avenir du Congo est radié. Ça dépendra de la prise de conscience de son peuple. Yende azalaki moto ya liboso depuis les années 21 ayebisi ba Congolais. Tango bino bozo wela bokende pa ya mindele bozala lokola bango. Bango bazali nde ko wela baya po bayebike awande c'est le centre nucléaire, c'est le centre de bonheur, c'est le centre de la prospérité, c'est la capitale du monde. Tozuna no moto ya maele te. Tango tokozwa classe politique et compétente. La capitale de la planète Terre, c'est la RDC. Amen. La RDC, c'est le centre de la mondialisation. Okoki koloba makambo na mokilité ezala makambo. Soki Zamba RDC lobite mbula ekonuka na mokilité. Soki Zamba RDC respirité, bato bakobela cancer, bakokufa kufa avant le temps. Na mokili mobimba ezala na Afrique mai ya malonga o etikali. Oye baby na ba pétrole na ba usine na ba sanitaire ba usine te ezama ya RDC. C'est le pays divisé par des fleuves, le Gola Isaïe chapitre 18 ezali koloba. Amen. Mais le malheur est que l'Éternel a averti les sons de crépitement des cartouches à Yebisi yango. Mais ce pays-là, c'est un pays de peuple redoutable. Nzambe moko abengi biso le peuple redoutable, mais Rwanda zo sakana biso. Uganda zo sakana biso. Mais Nzambe na lola abengi biso le pays au-delà de l'Éthiopie. Donc Kimbangu amoni biloko wana. Un pays divisé de fleuves. Ya bande kubozo yoka. Na nini na Kenya ezali divisé na ba fleuve te. Soko koti na Uganda na sina kota kuna kote ya évangile na bamboka wana ezali divisé na fleuve te. Mais soko komi na Congo okokuta fleuve Lomami masu ekotaka ekendaka ti na Dubele Lusambo ekeiti ba kote ko landa Manyema. Okokuta fleuve Kasai, masu ekotaka, ekei Lebo, ekei, okokuta Mongala,
okokuta akula arui mezali chopo lindi bibale ezali ebele ya Congo o masu ekoki kokota l'éternel za combat mene muki ye moko alobi ke mboka wana ezali bomengo centre penati basali ya nzambe ebele et c'est ça la capitale du monde, c'est ça le centre de la mondialisation. Même Afrique est à la révolutionner vers le progrès, vous devez recourir à ce pays. Yango la kimbango alobaki yango kimbango ako. Un prophète ne titube pas. Un prophète n'est pas en train d'hazarder. Un prophète a banza banzakate. Un prophète azalaka na kati ya balabala munene na bosolo. Ponzambe azali ko defisa e maneti ya kotala. Amen. Tango spécie maneti ya tala. Yango ekoya lobi amoni yango ekoya lobi pe alobi tala mboko yo botami tala bozindo nango tala bomengo nango tala litomba nango yebisa bato na yo balula ba mindele te yebisa bato na yo balula ba mindele te o mindele bazana ngo bosenga ezali wana tango bango bazali kolula mindele bakolula bino bakolinga ete bino boya epai na bango bazonga pala. C'est ça le sens, l'interprétation intégrale de la déclaration du patriarche Simon Kimbangu. Amen. Alors bato bazali distrait même basai na nzambe baninga na ngai bazo yebisaka bato ke laisser la politique aux politiciens. Nani ayebi kokamba bato koleka nzambe? Vraiment. Et depuis l'Antiquité nzambe soki a telemisi kumu ya mboka ozali roi ozali empereur oza président azali kotia un serviteur de Dieu, un prophète, un apôtre, c'est un observateur permanent établi par Dieu, c'est un inspecteur, c'est un arbitre. Yo sikoyo ozo sakana ndembo na arbitre nani aza mokonzi ya moninga? Yo ozali ko sakana ndembo na arbitre na aza mokonzi na moninga. Moto yo zo sala misala na yo moto azoya ko observer na yo moto sala misala na aza mokonzi na moninga. Bande ko balandi wala totika ki epenza pambate régie elinge katanga moto batelema baloba boyebi ke TV ya lingonga mingi ya kolobe ali tokozana na epenza azalaki na mwa ba préparatif akendaki paquet tout ça azongi po ete toloba bolandi bokundoli po epa na ngala lobaki ezali chaîne ya libération bisiko tokoloba ya solo toko conscientiser tokosala éveil patriotique pona ko ramener au peuple oyebozwa nkanda ya molimo tobengala Félix tobengala bokipa pambate Félix ali kosala le côté pas kosala le côté boyoki lelo ete kimbango asi akufa 100 après mindele bakomi koluka kwa kiteye bota likambo. Cela veut dire ni élection ni bande kolangai boyo kabino moko makambo papa lobi bomi tala bakongomani nini yolingi mona mboka maloba mibale ya suka ya bokabwani pona lelo kasi tokobenga oli susu pona continuité ya bokundoli pe ya kobimisa ba sekele ya lolenge po bana ya mboka bazonga penza na nzela po ete to bunde tumba to récupérer nyonso eloko na koyebisa yo mwana mboka kozala distraité. Amen. Kokanisaka te ete nzambe akokitisa Ange Gabriel na mapinga na ye Mikael na mapinga na ye bango bazongisa biso na mokongo babanda kobunda na place na biso po nzambe asunga ba Israël azomona Israël ye moko atelemi po na mboka na ye nde nzambe sikoyo aye kopesa bango nguya ya kobengana munguna longola makanisi ozana yango wana Félix a escroqué biso Félix a kosi biso toyebaki bien ata lokola azwaki te mais azali mwana ya tata na biso akosunga biso akomema makambo malamu mais na minute oyo Félix akosi biso omoni ndenge escroquerie ezo continuer bazoyebisa yo non kombo ya basi ezangaki na gouvernement yango moyen gouvernement ebima ezate non simango tango ekosila ekoloba non bakosali bandundu bakosali bandundu baza bandeko na biso il faut pe bazala wana simango bakoloba non ezali na ba premier habitant ya mboka baza na kati te non ezali lisusu na bato ya 4e âge bakosali bango basigné. Vous cherchez des épithètes là où il n'y en a pas. Tokanisaki ke oyo ya biso akosunga biso ye azali na ende na marchandage azali na ende na escroquerie atima ele na ye na kopie bumengo ya mboka alors tozali déjà dessus alors ce que moto azali dessus
motoye moko akobi se prendre en charge. Omoni makambo ezo sala mana beni kuna bilenge ba moni ke balembi liweki aye po apunza mboka aye po na makambo na biso tumbi. L'ONU est resté un observateur éternel, mais azali ko consommer budget à 22 milliards congolais, azana budget obele à 2 milliards, 3 milliards 500. Po ba kosa kabino 5 milliards na azali ba chiffre. 3 milliards. Eza ba chiffre eza mbongote. Alors, et Sengel to se prendre en charge. Tokoki ko tika des fraudeurs, des escrocs, des aventuriers ba continuer ko zobi so en otage atambala moko te. La muka ko telema. Puisque la Mouka c'est le peuple. La Mouka ce n'est pas Martin Fayou. La Mouka ce n'est pas Mozito. La Mouka c'est l'ensemble des peuples congolais. Bazali ndeko soutenir moto yo bamoni ezana makanisi malamu. Puisque Martin Fayulu ye abotama na papa Mubola. Atanga ba classe na ye et pesi mosala ya malamu ezana mapango ya Gombe. Pe azoye biso congolais ke to oyaki kotika moto te. Biso to simbisi bango Congo te. To déficit bango Congo te. To pesi bango Congo a danger te ke bobatela biso Congo moko tozana bosenga to koya kozwa te. Mwana mboka kana wana to komi na suka Congo héritage la biso vraiment kabuya d'accord de ba bomanga mais moi maloba moké oyo Rwanda na nzela ya Félix Tshisekedi efundi bandiko la biso ya CCDP na simeliwa ya papa Honoré Mbanda moi maloba moké poto kosana ngwe biso mususu nayo na mikolo mezali koya kasi nini ko répondre po ba ko samba le 28 Congolais nyonso ezala oyo azali accusé abanga eloko moko te. Ezali intimidation. Ok. Orgueil ya Kagame zouta na nini ya zomona lokola Bill Clinton azali éternel. Azali komona royaume et Angleterre ezali le créateur des cieux et de la terre. Nzambe azalaka nokote. Nzambe azalaka kokote. Dieu procède d'une justice mathématique sans précédent. Oyozo kanisaki kokoma Nzambe tango akoya kubalukela yo. Oza la superpuissance, oza la puissance ya ndenge nini, oza la zana ozo contrôler 10 planètes. Nzambe soki ya baluki liyo, Nzambe ngana sambela kaya za capable ya ko disparaître univers avant une minute. Amen. L'univers dans sa complexité telle que yo yebi. L'éternel que moi je prêche est capable de disparaître l'univers avant que ça soit une minute. Au kenda kan église boyoka kama kambo nzambe mais boyebaka grandeur ya nzambe wana te. Moto azo peser poids azaka ka sauterer lokola ver de terre mais azako linga kozwa tout un peuple en otage. Kagame ba accusation wana ezali koluka ko se blanchir pour ayebi que miso ya ba congolais nyoso ezotalaye. Lui il est en train de vieillir même s'il ne subit pas. La Bible dit bana tata baliaki ndimo bana nde bayoki ngaina na mino elakisi nini peut-être ezali na peuple rwandais bako regretter osalaka nini makambo Kagame azosala na est complot na bango bazosala wana lokola za trop sûr que moi j'ai l'Amérique derrière moi, j'ai la Russie derrière moi, j'ai l'Angleterre derrière moi, je dois chosifier ces peuples, je dois les mutiler, je dois éventrer les femmes, tout ça. C'est moi qui fais la loi, c'est moi le grand gendarme, il y a Grand Lac. Azoro Bamakambouana Nyonso, mais je vous dis, le peuple congolais c'est un peuple redoutable. Même balkanisation bazo kanisa. Et Simbaka soki peuple baza divisé. Mais ceux qui peuplent wana, les 4 langues sont toujours en commun accord. Ndenga na yebeli bango. Eko Simba tambala moko te. Merci bandeko balandi eko Simba tambala moko te totika ki mwa tango penza registre ki kasi falaki papa lo bapoete yali makambo bakasi wezo le kala Congo. Message na ngai tozaki la papa eseka moko te kasi boyoki ekoloba ndenge na uta ekoloba na vidéo oyo uti kokota na lobi boye bandeko ya CCDP on est ensemble bobanga te tozali na bino ensemble odombo bolenga te tango boko kende lokole ezali na mboka ya loi ngai natali lusu Kagame koyebisa Kagame tokokwesa Rwanda ngai na yebisi yo ke tokokwesa Rwanda ba Rwandais boko zala lisusu te na monde ba Congolais toza koya pona ko exterminer race rwandaise au sein ya planète Terre oyo bobomi oyo
bo violer oyo bo sali kasi boye bake ya monene pe akafumba ekoyela bino bosimba odombo bosimba CCDP bomona peut-être nzamba zoluka délivrance peut-être nzamba lobi na politique na élection tozuite mais na mandat oyo ezela biso ngwako na simbe matoi pona koyebisa bino ete merci encore une fois papa, merci que Dieu vous bénisse. Merci, vraiment au numéro là yo to yango na bande d'écran pour être bato bakoluko babenga yo pour tango l'équipe da moebele. Merci na bino nyoso vraiment bolandi biso na bokebi to chingoli makambo ya mfumu kimbangu oyo lelo baza ko akiteye to yebite ta la blague ya mindele congolais tango zo kama makamba bo like émission partager yango pamba tezaka la chaîne onde to za ko kundela bilo bo solo pe vérité pour être to libérer mboka. Etumba ekomi pembeni simba mopanga simba lipangola simba nzeta fufu simba nini ko simba pamba te tango dombo azokende biso awa tosala oto ko sala tolakisa la Rwanda ete bokando elenge tumbelenge. Merci encore une fois la Ligue Makanaki na Triche et Ratakate. Merci na yo Penza papa Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie. Merci na yo maman Elisabeth Mpumba la France, Célestine na France. Anita babe fokuyo moto ba mesele malanga assalamu alaikum mama Jawa assalamu alaikum ingeta la bala mfuluzi inoli passa la CNT live bois festa na mamour d'Angola bon dia botarde bonne nuit na ba programme angolano RMC ko komela bilo mamour d'Angola la mokite na Florence batondo bido na South Africa na moni bongo apôtre Doudou Gilompinga molonga nyanana Elompinga gi et autorité morale o ezali bongo Pascal Pembele Tabu pourquoi pas Patrick Etumbili bango batombola ka bendele partout ba na South Africa nyonso boko la ndamiso. Merci l'équipe technique, on a mon bongo Kabouya l'homme puissant na sema caméra, on échange pas l'équipe qui gagne. Merci na coordonnateur Nabiso Dacosta Mundele El Campo. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi Parabe Miso Babiso et mon ami de tous les temps Junolo soit là où tu es, que Dieu vous bénisse. Penabino nyoso obolanda kabiso vraiment to lekisimo atango kasezala kaka poto lo babosolo poto simba la loboko to bunda IDPC to kei to bien la bango nyoso. Bye.